ya boma bazalaki koluka yango yo. Gez Fabulous mokonzi ya bayupi ye, le tout puissant du rap pe musique urbaine africaine, akoyindisa mabe dimanche 5 juin oyo na Panorama Hotel Mabwilu et kozala somme de 12h à X time. Bana ya bomba Mwanda Matadi province ya Congo Central Mobimba boya ebele tobi na rythme ya Sinyama Gez Fabulous. Mbote bampangi ya boma ici Mutatika Rumba na défaut votre humble artiste Gez Fabulous. Seul rendez-vous c'est 5 juin na hôtel Panorama Mabwilu na kati ya boma. Rendez-vous à ne pas manquer, va courageux tout, va patron tout, va vrai chéri, va vrai noko. Walinga musique à Kilolo. Tout c'est 5 juin dans l'hôtel Panorama Mabwilu. Big up à toi, les jeunes producteurs, la bière, César Choch d'Argino. Donc rendez-vous à moi, tout le monde, le 5 juin dans Katia Boma. Prêt? Bokanize Sili, te yokelanga nanu eloko oyo. Ah oui, ya boye nanu ezalate, droit d'entrée bongisami na 5 000 francs ya pamba, pe 20 000 francs congolais pour la place VIP. Une seule date le 5 juin et une seule adresse, numéro 3 quai des commerces na Boma, référence Port ya Boma. Bango tembe Gez Fabulous nko epesa zuwa te. Yake yo. Oui.